Coucou, mbote, mbote na biso nyonso. J'espère que biso nyonso toza malamu. Oui, la famille na ye devant bino pour na partager expérience oyo na sali oyo nazo sala et puis nini na comprendre à travers l'expérience yango. Bon, sujet na biso ezali par rapport à la famille, par rapport à service. Bon, toyebi ke na libota ezalaka, oui, ezalaka lieu moko oyo bato basanganaka oyo baza différent, mutu na mutu aza na ndenge na ye. Sikoyo na champ wana oyo mutu na mutu aza na ndenge na ye, il faut que koyeba ndenge nini ya ko naviguer, ndenge nini ya ko nager pour na ko créer ba dégâts te. Sikoyo eloko nga na comprendre eza que famille eza lieu moko oyo ezo permettre mutu ya kokola. Eza bisika moko ezo permettre mutu a transcender ba limite na ye, a transcender oui, qui égoïsme na ye. Omoni. Donc parce que souvent tout le monde a ba famille problème ezalaka soki mutu amiyebi te. Soki omiyebi te et ozo sala parce que ozo sentir que bon eza pression moko extérieure, libota esalama bongo, eza tradition, eza makambo ekolo, ozo sala ngo mais ozo sala ngo te parce que ou comprendre que en réalité nature eza service. Nature ya kibonzambe eza service. Yo ozo sala ngo na état d'esprit moko inconscient, lobi lobi okoyima yima, lobi lobi okozwa kanda ya bato wana oyo sungaki oyo peut-être lelo bazo reconnaître ngo lisusu te, oyo lelo peut-être basengaki yo merci te, omoni. Donc ekoma neti moi ya ekoma neti moi si je moko ezo beti so libaku. Mais soki o comprendre que ok en tant que mutu na ya na se moi pona ko servir baninga na nga bato, parce que même na liloba elobami ke oyo kati na bino alingi kozala grand, il faut ayekola ko servir baninga na ye. Et soki totali bien na nature tokomona ke belema nyonso ya nature ezaka na service, moi sanza evivraka mpona yango moko te. Moi ebimaka eza mpona konourrir baplanète mosusu, eza mpona kopesa vie na planète terre, eza mpona konourrir bato, eza mpona konourrir donc belema nyonso. Donc eza na service. Même mai pe eza na service. Mai pe esalema mpona yango moko te. Biso tu tomelaka mai esalaka biso nyonso bien, ezala mopepe, ezala moto. Donc finalement belema nyonso ya nature eza wana mpona koservir. Ndenge pe biso pe bato tobengama po toservir. Donc koservir na conscience et puis koservir na sagesse. Yango nazoloba toujours que problème eyaka toujours yo ozosala service wana na inconscience. Ozosala ngo parce que ba forcer yo, parce que ba famille bakomisi yo likondi ya famille, mais yo mutu miyebi nanu te. Oza connecté na source ya vie te, parce que toza connecté na source ya vie, eza yo te mutu ozo servir, mais eza force ya esprit o eza kati na yo nde mutu ezo servir. Donc au final oza instrument à travers ya yo nzambe azo transmettre kibonzambe na ye, azo sala baninga bolamu à travers yo. Et donc okoka jamais ko murmurer, oko se sentir jamais utilisé, oko se sentir jamais épuisé. Yango na yaki ko comprendre que service ya liboso oyo mutu akoko sala pona libota na ye eza yo moko mutu komi bonza epai ya nzambe. Donc yo moko mutu mipesa nanu na maboko ya mokeli. Omoni, parce que yako mipesi na maboko ya mokili, eloko ya liboso akosala nanu ako briser nanu kibongai na yo. Parce que instrument faut ba salele bien, il faut ko briser nanu kibongai na ye, parce que sinon ko salele bien te. Il faut ba briser nanu kibongai na yo, ba briser kibongai na yo. Allez wana siko nzambe moko ko utiliser comme instrument et puis
au final okoma bénédiction mpona baninga parce que ozosala yango na façon moko désintéressé oyebi ke ezali à travers makasi na ngai te omoni donc eza na force oyo eza au-delà ya personnalité na ngai limité au-delà ya personnalité ya elongi oyo bozomona omoni donc c'est ça soki tobandi otala famille lokola miroir lokola champ moko oyo ezopermettre biso ya kokola ya komiyeba ya kodécouvrir même kibonzambe okomona ke ekochange vision na biso complètement ekochange vision na biso complètement et non baexpérience oyo tozosala bafamille oyo ekomi famille moko toxique ndeko abomi ndeko na ye wana sikoyo ekomi ekomi inconscience wana eza baexpérience moko na kati ya famille mais na état d'esprit moko ya inconscience totale ya kufi donc c'est ça merci la famille mpona ta na biso mpona ta na bino pardon donc tokoyokana lisusu mbala nsima bye bye